maso matondi epa na nzambe ndenge toza na bomoi ete kobika ngolu na nzambe mpona koyeba likambo nini esengeli ezala kondima oyo esengeli ezala tondi mpa na nzambe ete epesi biso pole na kati ya molili tu epesi biso pole na kati ya bulu yeke na kotiaka liloba na ye na bitemele sambo na bileko biso soki tolongi kotanga bolambo nyonso to nzambe asali biso mbe tozali bato na esengo ezali nzela na biso oyo nzambe asali makambo minene ntango naza kobanza ntango nazalaki na Israel mpe nasili kozonga nazali kobanza ndenge nini bato bakoki kozala vraiment bagoyigoyi batalisi bango na lolenge ya ndambo na lolenge kutu bayebi kutu nte nzambe aza mobimba nzambe alobi oyo biso esengeli toyeba yango alobi yango na lolenge ya malamu ntango nakoki information na televizio na Israel na États-Unis bazotalisa ke bashar ya bitumba mpona kokota na bitumba na Israel zokande na Israel bazomona bilenge bazozwa mabanga bazokobwaka ngo likolo bazobamba basoda donc na boye bazobema mbeba mabe mbeba makasi kasi mokumba nini oyo na bato oyo bazokozwa ya koloba bashar zokande eza bashar te zokande eza mabanga bapesa mpe bainformation ndambo bazokodeforme réalité mokili mobimba eza na kokamwa ndenge bato baza sembo te mayele mabe politike ezalaka eloko ya mabe eyaka nsima na religion bao nyonso batelemaka na etelo baza bapoliticien boyebi yango malamu kasi biso toza sincere mpona kozala miso na biso kofungwama koloba makomi ezoloba mabota manso ekotelemela Jérusalem mabota manso ekozala ndenge mosusu te Zacharie 12 verset 3 nzambe aza na libota na ye wana esili soki mpe aza na biso elongo toza bato ya makasi amen koleka makasi koleka po te nzambe azali nzambe na nguya soki toza na nzambe toza na nguya ndenge kozala na bomoi teke na bomoi na biso nzambe abeteli biso na ngolu na ye po totanga mosika te tikino na koya na ye korale eyembaki loyemba liboso esimbaki ngai na motema toluka ye sasa yebi sasa yebi nde esengeli koluka ye koluka nkolo ntango azomimonisa tobelela ye ntango aza pembeni na biso bato nzela ezoloba bato na yauli bazotika banzela na bango bazoyepa na nkolo kala mingi te trone ya ngolu ekokoma trone ya lisambisi ngonga yango oyo mpe bato bakobelela ete mabanga kwei likolo na biso ngomba kwei likolo na biso
liboso na kanda na oyo afandi likolo na ngwende na ye. Ngolu tango yango ya ngolu bao nyonso baza koya na koyokaka liloba na Nzambe. So basimbami na liloba na Nzambe, basimbami na mitema na bango mpe bapesa bomoi na bango na Nzambe mobimba na bango. Wana ndeko moko ya mobali atunanga mutuna ndenge nini tokoki kosalela po te tokotana na Nkolo. Bongo alongo asala libiki na ye moko na Nkolo na ye. Wana ezali mpe posa na ngai, eza posa na biso banso. Na ndimi ete ekoki kosalama nango na botatoli liloba na Nzambe. Moto akoki kobika Nzambe na kondima, akoki koloba na monoko maye eza na motema na ye, abeleli kombo na Nkolo. Ekomami oyo kani akobelela Nkolo akobikisama. Botatoli ya liloba na Nzambe eyaka nsima nango. Bongo nsima moto akoki kobika, akoki kobika na Nkolo ye me. Yo belela kaka, Nkolo yokela ngai mawa, na beleli yo limbisa ngai. Wana pe koyela oyo lelo. Amen. Sala libiki na Nzambe eza na motuya ya kosala na service ya Nzambe. Ezali mpe na motuya mpe moto mpe na koyoka liloba na Nzambe asala libiki na Nzambe na nzela liloba na ye. Wana mpe eza motuya koleka leti nango oyo kani azoyoka liloba na Nzambe esengela sosolo ete Nzambe azolobela ye, ete Nzambe azozela eyano na ye. Ezala mosusu eza te. Esengeli kondima na motema na biso mobimba ete Nzambe akopesa libiki na ngolu na moto nyonso, mokolo mpe mwana. Tobeli na kombo na Nkolo na esengo na kosukisama. Nazozongela ngo lisusu, nasili kokoma yango na mokanda ya Joel lokola lisakoli. Petelo alobi yango na litei na ye na yambo na mokolo ya Pentecote. Wana pe ezosalama mpe lelo oyo kani akobelela kombo na Nkolo. Amen. Acte 2:21. Boye esengeli kofungola nde monoko kolobela Nkolo na yo. Wana ezali kotalisa na lolenge esengeli ezala oyo kani akofungola monoko na ye te. Okoki yoka liloba na Nzambe koto yoko, me soki ofungoli monoko na yo te, libiki moko kosalama na yo te. C'est vrai. Oyo na monoko na yo oyo molimo na ezokoloba kati na motema na yo eza litatoli. Boye baye banso bayene pa na Nkolo asengi bango, ondimi ke ngai nakoki kosala likambo oyo. Oyo na Matthieu oyo Jericho aza kobelela Nkolo mwana na Dawidi esunga ngai na kombo na ye. Kombo Nkolo ayaki pa na ye ntango abeleli ye, alobi na ye ke efongola miso mpe amonaki mbele wana eyaka liboso. Mbele wana mpe mataka na mitema na biso etiko epa Nzambe. Eloko moko ya kitoko te ezali ntango ozotatola liloba na Nzambe epe oko komona bato baza kosala libiki
basimami na molimo santo na nzambe mpe bakambami na kuboleli mabe na bango mpe babeleli nkombo na nkolo epuis babikisami. Nzambe apesa ngolu na bango bazwi nano yango te bongo basimbama na mitema na bango babelela mpe nkolo babika. Nakotanga bapassage ya Biblia mpe ndeko Rus akozwa liloba tosili kotanga Psaume 115 na molongo na yango alobi na biso te kasi na kombo na yo mpo na lukumu mpo na lukembo na yo mpo na ngolu na yo mpo na bosembo na yo. Psaume 115 ezali lombo na ngai ya motema na ngai mobimba. Bato bayembi oyo molimo na Nzambe etalisaki mokano na Nzambe na lembo na boyembi na bango na posa moko na bosengi ke Nzambe amitalisa ete kombo na ye komisama. Bato bapesaka valeur na biloko bango moko bazo kosala mawa pona mawa pona bango olo ebele ezobebisama pona kofabrikaka baidolo wana kasi bazokoloba biloko na bango wana elobaka te eyokaka pe te. Kasi Nzambe na biso Nzambe na bomoi akoki koyoka ape komona pe akoki kokoma. Ntango nini Nzambe akomaki ko liboso 10 commandements akomaki yango na ntango na Daniel likomi ekomamaki na efelo kolo akoki kokoma akoki kotanga akoki koloba azali likanisi na mutu te ezali libanzo te azali Nzambe na nguya ye azotalisa bozali na biso na sili na ermobo na zana kanda pona bato ya science tango bazo sala makasi ete babwakisa bozali na Nzambe lokola mokeli ndenge manso to eye na bomutu na sosola te ndenge bakozala bazoba utina poko kusosola makambo na Nzambe te. Mokilo oyo ezali makanisi na bato te ezali oyo Nzambe moto asali yango ezali loba na nguya monoko na esali yango kasi nakotani na mutu moko te akokoloba likambo na sikisiki na base na sila lobeli bino yango uta année 60 wana esekisaka ngai nakanisaki yango na mboka na Gale moko bakutaki ekeko moko na kati ya mai ya potopoto ekomaki na magazine. Eza magazine allemand kutu balobaka na bawe wana eumelaki sur 3 semaines. Article moko ezalaki lisusu koleka ya liboso te mosusu yakoma bakomaki ya moke balobaki ke skelete wana oyo bakutaki na mai wana ezali moto oyo abungaka ya 40 ans.
na lobby. Pour moi, le zéro a une grande importance. Par Ndenge exemple, nini libumu tuleke ozala na mutuya. qu'il y avait et qu'il y avait un 1 dessus, ce serait mauvais. S'il y a un 0 derrière, c'est mieux. Soki 0. Si j'ai un billet avec 2 zéros derrière, c'est Un. encore mieux. Soki 0 eza na sima nango eza kutu malamu. On a un 5 et 3 zéros derrière, ce serait Ah, encore soki mieux. toza na ata C'est ce 5 que je veux dire. na 3 Je 0. voulais dire ceci, les scientifiques s'empressent de donner leurs avis, Na nina loba boye bato ya science lancent dans des bawelelaka kopesa makanisi na bango. Mais soki ande eloko te chez nous, ce n'est pas la sagesse humaine. biso bwanya na mbutu na bomutu te Ici, ce ne sont pas les paroles des hommes, eza maloba bato mais te la parole de Dieu. mais eza liloba na Nzambe. Il l'a fait, il en est encore aujourd'hui. asala yango mpe ezali mpe bongo lelo mpe Déjà au pays de Galles, vous savez, ndenge elekanaki na mboka na Gale. 2 ou 3 sermons, je pense en particulier à ndeko Branham ase atei matei les wana pasteurs et des ecclésiastiques des États-Unis arrivent à Londres et ils demandent aux premiers policiers baecclésiste bakomi na Londres bauti États-Unis batuni policier moko balobi wapi réveil esalami a répondu. boye mutu na mutu wana apesaki bango Qui s'en souvient encore? Qui s'en souvient nani encore? ayebi yango lisusu nani ayebi yango Conducteur. oyo batangi Le malamu policier a dit, policier alobi je suis le réveil. ngai oyo nde réveil amen. Que voulons-nous dire par cela? tolingi koloba nini Pas seulement quelque chose qui a été observé, mais qui a été expérimenté. ezali eloko bato bamona te me eloko bato babika Et on peut en témoigner. bakoki mpe kotatola yango À cette époque, na ntango wana justement à cette époque, qu'un homme a parlé avec fougue. moto alobaki mpenza Les frères, na mayele nyonso les frères, ils se sont séparés plus tard pour une question de détail. bato mosusu bakabwanaki mpo na detail En un royaume millénaire, bamosusu balobi o l'autre, non. Et royaume ils ont eza fondé millénaire spirituel, les assemblées de Dieu et la communauté Elim. Mais l'un de ces prédicateurs baassemblée de Dieu vivant na assemblée de Dieu a dit des saints à l'auditoire moko alobi na auditoire un verset auquel je ne peux pas. naza na verse moko oyo nakoki kolimbola te Si je faisais venir un ange du ciel, ata na mikomisi angelu lui non plus ne saurait répondre. ye mpe akopesa ngai yano te Était en tension. bato to batie ye Il a ka ouvert le livre des Hébreux, chapitre 2. afungoli mokanda na bahébreu chapitre 2 Comment échapperons-nous? ndenge nini Nous négligeons un si tokokima grand kanda salut. ndenge tozobebisa lukumu oyo monene Savez-vous la réponse à cette lobiko oyo monene comment échapper ndenge si nini on n'accepte tokokokima pas un si grand salut que Dieu a soki préparé? tokokondima te lobiko oyo nzambe atalisi biso Il n'y a alors pas d'échappatoire. donc tokoki koeshape na kanda wana te ekozala te Les prédicateurs ont chauffé les gens bateyi appelant par leur prêche. bateyi bato C'était Dieu. Et cela reviendra peut-être. ntango wana ekoya Prédication superficielle. mateyo ya bango ya likolo wana bashofele nango bato likolo kasi ezosimba bato na mitema te Prédication plus profonde tika te nzambe apesi biso mateyo oyo ya mozindo qui touche oyo ezokosimba mitema na biso et avec elle les expériences na yango nde tokosala mabiki na nzambe par grâce. Ici, na ngolu donc que nous devons faire absolument. Ici dans le psaume 115, awa na psaume 115 le Seigneur s'est souvenu de nous. kolo akanisaki biso toloba iyo A des pensées d'amour et de paix. aza na makanisi ya bolingo mpe ya kimia Parfois nous dirions kolo ntango mosusu tokokoloba conduire, tout ira bien. soki tozoyakambi biso tomanso ekotambola kitoko Des évangélistes qui promettent aux gens kasi baevangeliste ebele bazolaka bato bongo porter au-dessus de tout. azoyebisa bango makambo ke soki epai na nzambe makambo eza boye Je voulais déjà lire à la fin de l'année nalingaki koloba les choses dans lesquelles Paul suka mbula makambo oyo paul lui permettait de marcher comme un béni du Seigneur. Voici ce que dit le texte ici. tala ndenge teste ezoloba Vous êtes bénis par le Seigneur qui a fait les cieux et la terre. bopambolami na nzambe asali lore na mokili Le verset 12. Le Seigneur s'est souvenu de nous. kolo Il nous bénira.
akanisisi biso akopambola biso. Nous le croyons de tout notre cœur. Wana tondima na motema na biso. Je suis toujours bouleversé, même ces derniers jours, Tango iso nazaka bouleversé. je parle à des gens qui ne savent pas Tango nazolobela bato Dieu a promis dans oyo la bayebi te ke parole oyo Nzambe alaki. les Juifs. J'ai fait la connaissance d'un homme sympathique. Nayebaki juif J'ai moko beaucoup apprécié. nasepelaki na ye. Nous sommes assis à table. Tofandeli na mesa. Un Israélien né aux États-Unis, dont Israélien les ancêtres abotami na États-Unis oyo bakoko na ye bazalaki na Russie kuna. Je suis juif. Naza Je ne yuda peux pas croire. kasi nakoki kondima Je te. suis païen et je peux croire. Ngai nazongiselaki ngai naza mopagano me nakoki kondima. La première fois, et cela s'est très bien passé là. Mbala ya mbo wana elekanaki kitoko. J'ai besoin de te parler. Naza posa na solola na yo. C'est avéré que l'on pouvait parler avec les gens. Namonaki ke esengeli tosolola na bato Étonnant, oyo ya kokamwa personne n'est au courant. bato bayebi mpe lisango ya Nzambe te. Les rabbins et tous ceux Barabin importants, personne bao nyonso que ce soit. oyo ya motuya Et c'est là le grand malheur. Ils wana bayebi lisusu eloko te oyo Nzambe azosala lelo venir mao monene yango dans wana. le chapitre 1 de l'épître aux Romains. Na chapitre 1 les lettres na écrites mokanda par baroma la clé oyo nde fongola m'a été donnée. epesemeli ngai. C'est le premier verset, je lis Romains 1. Molongo ya yambo na tango Romain 1. Paul, Un serviteur du Christ mosali ya Kristo Yesu, Jésus, été mis à part par un appel à être batiaki ngai pembeni na mbele na ngai le message du salut de Dieu mpo na kosakola sango oyo ya lobiko na Nzambe avait été promis auparavant oyo basakolaki yambo les prophètes na dans les basakoli na ye na kati na makomi na bule. Arrêtons-nous ici Totelema nano awa un instant. moke. Déjà, Kutu mis dans les Saintes Écritures, ese elakamaki na boyokani na kala. il a annoncé dans les prophètes Asakoli yango na nzela ya basakoli est arrivé. oyo eyaki. Il est écrit Ekomami dans la brochure avec le titre, il est écrit, nous avons exposé. Je pense que nous devrions nous réjouir que Dieu nous ait donné la grâce. na sengeli tosepela te na mokanda oyo nakomaki ke Nzambe apesi biso ngolu Côtoie le ressuscité. Il en parle encore aujourd'hui des choses. esengeli tokumisa mpo azolobela biso lelo susu makambo ya bokonzi na Nzambe. Sa résurrection, lorsqu'il était avec ses disciples, Na liseko na ye parlait ntango azalaki na bayekoli na ye de Dieu. alobelaki bango makambo ya bokonzi na Nzambe. Il leur a parlé de politique. Alobeli bango makambo ya politiki te ata makambo ya klima te. Il leur a parlé du royaume. Alobeli bango ntina bokonzi na Nzambe. Que c'est vraiment de la plus haute importance. Wana nde ya motuya koleka. Où est-ce écrit ici? Oui, dans Acte 1, Na acte 1 3. après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en Nsima na monyokoli na ye amimonisaki epa na bango pendant 40 jours, mikolo tuku minei parlant avec eux des choses na kolobelaka bango qui concernent makambo le royaume. ezotala bokonzi na Nzambe. Amen. Il leur a parlé du royaume de Dieu. Alobeli bango mpo na bokonzi na Nzambe. Ont été informés. Bayebisaki bango, Ils ont été mis au courant. bayebaki, Ils ont été mis à jour. ayebisaki bango makambo ya mikolo yango. Ils s'adressent à la foule. Ezali ntango azolobela etuluku na bato azolobela yango na masese, Donnez à vous de connaître. kasi na bino epeseli bino bote boyeba yango. Matthieu 13, 11. Matthieu 13 11. Avec les disciples d'Emmaüs. Il a parlé avec eux de l'accomplissement des Écritures. Alobelaki na bango mpo na bokokisami ya makomi. De cœur lent à croire. Quand croirez-vous Bino ba oyo miteme eza kondima te. Ntango nini bino bokondima maloba na basakoli? les prophètes? Et il leur a expliqué
alobelaki bango pe atatolaki te manso wana ekokisamaki. Encore le même aujourd'hui. Nous croyons qu'il marche par Ata lelo pe tondimi tazotambola elongo na biso. un spectacle devant les réformes. Ezali spectacle te. Grand Dieu parmi nous. Et Ezali nzambe na solo kati na biso. nous n'avons besoin de rien qui soit fait depuis la plateforme. Toza na eloko moko te basala biso na eteyelo. Cela est également écrit dans l'épître aux Hébreux. Esengeli yango ekomama na mokanda na baebelo. À qui il a Soki parlé, baoyo ye alobelaka bango échappé. bakimaki te. Comment échapperons-nous? Ndenge nini biso tokokima tokoeshape na yango. Nous, à qui il parle depuis la terre. Biso baoyo tazolobela biso uta mabele. Chapitre 12, verset 25, Hébreux. Prenez garde de ne pas rejeter celui qui Bokeba mpo na kobakisa te moto oyo nzambe azosolola na biso. s'est Hébreu 12, 3:12 sur la terre. oyo azomitelisa epai na biso awo na mokili. Combien moins échapperont Boni tokokima kanda na ye nous détournons soki biso celui qui nous parle. toboyi koyoka oyo azolobela biso uta lola. Fois le Seigneur est venu sur le mont Sinaï. Il a parlé, etc. Kolo ayaki na ngomba na Sinai alobaka Depuis le ciel. uta lola. L'entendons-nous? Tozoyoka ye uta lola iyo na nzela liloba na ye. Vous connaissez le passage? Boyebi passage yango Peut-être Deutéronome 29, verset 20. Deutéronome 29. Besoin d'aller au ciel Boza na posa bokenda lola te pour rapporter la parole. mpona komema La liloba. parole est déjà parmi nous. Pamba te toza na yango deja awa. Verset 14. Molongo azome na minei. Comme je l'ai dit, je ne suis pas du tout préparé à toutes ces Ndenge nalobaki na bino na mibongisi te na baverse nyonso to oyo. Ainsi, nous vivons, nous existons et nous sommes en lui. Awa tobiki toza kati na ye. Notre existence. Kozala na biso. Deutéronome Deutéronome 29, 29. verset 29. 29. Encore caché appartient Oyo ebombami ce qui a été révélé eza ya nzambe. est pour nos enfants, Oyo efungwami ezali mpo na biso bana na ye. pour toute éternité. Mpo na seko na seko. Pour toute éternité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles. Mpo te totia na misala maloba manso. J'ai pensé à un autre passage Na banzi dans le chapitre 10 de na l'Épître aux Romains, qui na fait référence mokanda ya à Baroma. l'Ancien Testament. Je vais peut-être vous le lire. Oyo ezolobela biso ezosala référence na Ancien Testament. Important. Eza motuya. Toujours lire exactement, attentivement ce Mingi kotanga na Biblia. comment est-ce que c'est écrit, car on peut Ndenge ekomami. vite se tromper. Po moto akoki kobunga. Même dans Romains chapitre 10, je reviens. Romains 10. Romains 1, Romains 1. l'aide de Dieu, je ferai le lien. Na bosungi na nzambe na kosala boyokani na basakoli. En référence à l'évangile ou au message du salut. Na kotalelaka sango Par ces prophètes, ya lobiko. dans les saintes écritures, Na makomi na bule. ou a promis auparavant. O alakaki yambo. Dans le prophète Ésaïe, chapitre 44, Ésaïe 44. d'abord le verset. Donc Ésaïe 44, verset 26, Ésaïe 44, verset 26. qui accomplit la parole de ses serviteurs Akokisaka maloba ya basakoli na ye. annoncée par ses messagers. Ndenge asakoli yango na batindami na ye. Dieu a envoyé ses serviteurs Nzambe atindaka basali na ye à parler par leur bouche, mpo na koloba na bibebo na bango annoncer mpe kosakola ce qu'il avait prévu, oyo ye abongisaki yango. ce qu'il avait annoncé s'est accompli. Oyo ye asakolaki ekokisami. Verset 10. Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 46, verset 10. Moi, j'ai annoncé Na ebandeli la na- fin et depuis les temps nasakolaki anciens, ce qui n'était suka pas encore fait. oyo nani esalama te. J'ordonne. Nalandisi napesa nzela mpo te mokalo na ngai ekokisama Je le réalise. mpe nazokokisa yango oyo nalobi. Savons-nous ce que Dieu accomplit et ce qu'il veut? Toyebi ete nzambe akokisaka oyo alingi En sondant sa parole,
na kutalaka liloba na ye na kumonaka bilaka oyo apesi qu'il a promis, et c'est ce qu'il fait aussi, ce qu'il oyo alaki yango nde azokosala mpe passage souvent lu, Actes des Apôtres, chapitre totanga 3, Actes des Apôtres chapitre 3 21. verset 21. Il faut toutefois que le ciel le reçoive jusqu'au temps esengeli lola d'établissement de tout ebomba ye ce que Dieu tikino annoncé na dans kukokisaka les anciens par la bouche manso de ses oyo saints nzambe asakolaki na bibebo ya basakoli na ye baprofeti. Acte 3 21. Ce n'est pas à un moment donné, mais dès le commencement que ezali na bangonga te me uta ebandeli ses serviteurs asakolaka na basali na ye et ils pouvaient parler à travers eux. akoki koloba na nzela na bango Qui est écrit ici dans le livre des Actes des Apôtres. ayo ekomami na mokanda ya misala bantoma. Mais Dieu Kasi ainsi Nzambe ce qu'il avait annoncé akokisaki par oyo la bouche alakaki de tous ses prophètes. na monoko na basakoli ne profeti Je crois, na banzi na ndimi il mpe n'est pas nécessaire d'appeler quelqu'un pour confirmer tokoki kobenga moto te mpo ya kotatola oyo tu biso tondimi est vrai. soki eza solo bia lokuta A depuis longtemps été prouvé comme étant juste et vrai. nzambe atalisami uta kala ke ye azali sembo mpe solo. Tout est clair, n'est-ce pas? Nyonso eza polele bongo te, Tout c'est clair. nyonso eza polele. Et la parole prophétique, liloba na lisakoli une lumière brillante dans un lieu obscur. ezali nde mwinda Jusqu'à kati ce na que les molili matin apparaissent et que nous soyons pris auprès de lui. ntango nyonso ezokomonisama esili biso tobelema pembeni nango. Notre force que Dieu nous a donnée oyo nde makasi na biso nzambe apesi biso déjà annoncé à l'avance asili kosakola yango yambo salut. mpo na lobiko. Mais celui qui ne trouve pas ce fondement, kasi oyo cette semence akomona moboko yango te ya momboto yango seke aza nango mpe te, celui-là n'a aucune semence. wana aza nango mpe te, Il sème ses propres pensées. Et donc, azolona makanisi na ye moko. la parole de Dieu reste la semence. liloba na nzambe yango etikalaka bobele momboto. Dieu ne Amen. commence pas avec Matthieu 1. La parole de Dieu commence biblia ebandi na Matthieu 1 te, biblia ebandi na Genèse 1 que commence la parole de Dieu, du moins pour moi. mpo na ngai. Pour toujours et éternellement. ezali bongo seko na seko. Plus fermement la parole prophétique tozali na liloba ya lisakoli, comme une lumière brillante. tosimbi yango makasi lokola pole ezonganga na esika molili. Que je reconnaisse maintenant le message prophétique. bokoki kososela sasi epi liloba na lisakoli te, Et c'est là aussi que réside la différence. wana nde bokeseni ezali L'Église kati na eklezia et toutes les autres. na bamangomba oyo etikali nyonso Et Jean 17, baza na liloba na lisakoli te. différence directe. Jean 17 ezali mpenza koloba yango polele. Je leur ai napesi révélé ton nom. natalisi bango nkombo na yo Donné du milieu du monde, oyo opesango bango na mokili, connu, etc. basosoli yango. Vous lisez en Jean 14, botangi Jean 14 disciple a demandé, montre-nous le Père. moko na bayekola bi talisi biso tata. Je suis avec vous depuis naza na bino tu ne m'as uta pas kala, encore connu. ndenge nini oyebi ngai te. Celui qui m'a vu oyo amoni ngai amoni tata na ngai. Amen. possible ni perceptible avec les yeux terrestres, c'est une révélation ekoki komona yango na miso na bumutu boye te, ezali nde bofongwami na molimo. Amen. par lequel toutes les autres révélations Et- ont suivi. ezali nde epai oyo nyonso tu wana nde barevelation mosusu ekolanda na bonzambe. Revelation nyonso ekolanda Et cela est exprimé. wana Romains 16, elobami na Romains 16 du verset 25. Romains 16 25. Mais à celui qui a la puissance, kasi oyo aza na nguya dans la foi selon ma proclamation du message du salut, na kotalisa sango na lobiko na la nga, prédication de Jésus-Christ selon la révélation kolandisa lite na Yesu Kristo, kolandisa bofungwami a été gardée
oyo babombaki ntango molai éternel. Verset 26, mais qui a été maintenant annoncé kasi et même proclamé par sasa les epe prophétiques selon basakoli yango l'ordre du Dieu éternel kolanisa molongo na Nzambe de les nations païennes po te babota nyonso ya mokili puissance de la foi. batosa bazala na bokondima Le ya Dieu botosi a un plan éternel. po talisa bango mwango ya libela ya Il a seko envoyé cette parole afin atindi liloba na ye de préparer pendant notre vie terrestre po te tomibongisa na bomoi na biso ya mokili et de nous montrer le but qu'il a pour nous. atalisa biso bite nini aza nango mpo na biso Nous lui en sommes également reconnaissants. tozala vraiment reconnaissant mpo na ye Il a amen écrit dans l'épître aux Éphésiens alona na mikanda ya baefeso vraiment magnifique. maloba ya kitoko Tous ces passages ne nous sont pas inconnus passage nyonso wana tozangi koyeba yango te toyebi yango à chaque fois. Kasi, Éphésiens chapitre 3, Ephésiens 3 verset 2. molongo ya mibale Éphésiens 3, verset 2. Vous avez certainement entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui boyokaki m'a été accordée. lolenge nini nzambe atalisaka ndenge ya kokoma Verset 3 concernant le mystère. kotalisa libombami Fait connaître par révélation oyo nzambe atalisi ngai na emoniseli en peu de mots. kristo na maloba moke Je me réjouis beaucoup de telles paroles. nazosepela mingi na maloba oyo Je puis dire ici, au milieu de la proclamation de la parole, oyo tooloba kati na botatoli na liloba j'ai exprimé des pensées de Dieu que je n'avais jamais vues auparavant. Entendu, natikali kolimbola makanisi na nzambe te oyo ngai nayebaki kala te kasi oyo nayebi yango sasa ipi présent. Je crois que frère Rousse et d'autres frères na kasi ndeko rusu proclament la parole na savent bafrere mosusu combien oyo bateyaka l'Esprit de Dieu bayebi ndenge nini molimo santo asalaka ntango moto azokoteya claire les choses dont il s'agit réellement. akotalisa polele makambo oyo esengeli koyeba polele Éphésiens chapitre 3, Ephésiens 3 Éphésiens chapitre 3, versets 8 et 9. verset 8 et 9 Il est écrit, ekomami à moi le moindre de tous les saints, ngai oyo de conférer ce ministère de la ya grâce, moke kolandisa bango banso le message bapesi ngai lutomo oyo concernant ya lobiko les insondables richesses du mpo na kotalisa makambo mabombani ya kristo de donner tout l'éclaircissement, mpo te napesa savoir quel est l'objectif bongengisa na yango réalisation mpo na komona kokokisama na yango caché depuis le commencement des temps, solo oyo ebombamaki uta ebandeli na motango mais qui n'était pas resté caché. kasi Il est révélé dans le Christ, oyo ebombamaki te kasi ekokisami na kati ya kristo oyo kati na ye nde esalami amen en Dieu, puis révélé, manifesté parce que Dieu, nzambe kati na kristo amitalisaki notre Seigneur, kolo na biso tous les trésors, ndeti nango sagesse et mabombami nyonso ya bwanya la connaissance. ya boyebi ebombami kati na ye Cela aussi est écrit dans la Bible. wana mpe ekomami na biblia Tous les trésors, mabombami nyonso ya kitoko connaissance de Dieu. kotalisa boyebi na nzambe Oui, nous y sommes presque. Ne vous inquiétez pas. boyoka pasi te boyoka Aussi, je vais ouvrir à l'endroit que frère Branham ngai mpe a lu na avec tant de joie, tangi esika ndeko branam atangaki na esengo ou plutôt certainement sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu, asukumamaki na molimo mosantu que dans le 7e, le dernier âge de l'Église, na eloko ya suka ya eklesia libombami na nzambe ekokisamaki il a été révélé, ndenge c'est-à-dire etalisamaki na basakoli na ye Apocalypse 10, apocalypse 10 prenons la liberté de lire tozwa bonsomi ya kotanga également. Verset 7. Mais dans les jours apocalypse 17 où la voix kasi na mikolo oyo du ange retentira, mwanjelo ya sambo ekowula il sonnera de la trompette. nzambe akobeta kelelo De Dieu sera libombami na nzambe ekokokisama annoncé de manière fiable. ndenge nzambe asakoli yango epai basakoli na ye profeti Nous devons franchir le pont qui a été jeté entre l'Ancien
esengeli tokatisa na gbagba oyo etiamaki Ancien Testament na Nouveau Testament. Esengeli ntango nyonso kozongela na kondimana na kala mpo wana nde moboko wana ekoki kokweyisama te. Toko kobika na ntango ya suka oyo penza tomoni na nango te na mokili. Biso tozaka biso moko te, ebele bakoya mpe Nzambe akobianga bango. Amen. Ekozala na motuya penza. Oyo ye moko asakole na monoko na basakole na ye ekokokisama. Ekokisama mpe na ntango na biso oyo. Biso mpe tozozela bambula ebele. Moto te alobaki te biso tobungi. Zuka nde tozotanga koleka bozongi na nkolo. Tosili koleka batango ebele na kozelaka ye au tokomi tobelemi pembeni na bozongi na ye. Topusani pembeni ne 20 ans eleki tozokoba kaka na kozelaka ye. Totikali na angele bayekoli ne mpe batunaka ye eske na ngongo nde okotia bokonzi na yo. Kolo ayanoli bango bino ntina koyeba ntango eza te wana etali bino mpe te. Bino bofanda awa tikino bokolatisama na nguya. Amen. Bongo bozala banzeneneke na ngai. Moto te aza na ntina yeba bangonga. Bozala banzeneneke oyo bamoni. Bamoni bango moko oyo Nzambe asali. Alléluia. Oyo na luto ya koyoka mpe ya komona oyo Nzambe asali na ngonga oyo. Tomoni yango mpe toyoki yango. Ebele bamoni nkolo te. Bamoni bato ebele bamoni bantoma te. Kasi banibe banso bamoni bayokaki liloba oyo ya bango na ntango na bango uta kondima na kala. Ntango ekomamaka mpe tozokoyoka yango na eleko na biso oyo. Amen. Na bonkonde na biso banso tika nano makambo nga nayokaki. Soki kati na biso bato oyo basukisami na mitema na bango te kati elongo na biso awa babelela kombo na nkolo bongo babikisama. Kola pambole bino banso. Lolombo ya suka ndekurusi batondo biso baso elongo pona lobano ya bule. Boni tokumiso te nkolo. Soki tokumiso te nani anga kosala. Tozokumisa yo pona seko na seko. Kolo tolingi kosala yango. Lokolo bato oyo bayaki liboso na biso banetwaki kombo na yo kolo. Lokolo eza kitoko obanzi mpo na biso. Amen. Ofongoli bososoli la biso. Ofongoli biso mayeba.
fungula biso mabombami soit la gloire osili kopambola biso yamba kembo de nos cœurs et de nos ya mitema na biso. Nous te remercions pour ce soir. Natondi mpo na poko na lelo Seigneur, ce fut court, Seigneur, mais ce fut ezalaki mokuse Seigneur. kasi ezalaki na bolingo. Seigneur, elle demeure, Seigneur. Car le ciel et la terre passeront. Lola na mabele ekoleka, Ta parole demeure. Nous voyons liloba na yo ekoumela. puissance. Tomoni yango Elles devront accomplir, Seigneur, ce qui doit être accompli, Seigneur. sunga biso tokokisa oyo esengeli ekokisama nkolo. Merveilleux. Nous pourrons le voir de nos yeux, Seigneur. Tokoki komona yango na miso na biso nkolo. Seigneur, nous voyons que ta venue est proche. Tomoni ete boye na yo ebelemi. Est proche. Alléluia. Aleluya. Honneur et adoration. Kembo mpe lukumu masanzolo epa na yo na kombo na yo. Ton peuple, Seigneur, tous nos frères et sœurs, Seigneur, dans tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations, nous te demandons tout cela, Tosengi yo nyonso wana Seigneur Jésus-Christ. na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen.